pela kunga zana Paris. Ngana kendaki mobembo na uti mobembo na komisu kamboka na moni molinga likolo ngonga eko beta batolo maboko likolo esengo de ceux qui déception au kamo banzela. Ah, Gauthier Sterling. Olinga s'est déchaîné, mais Olinga s'est déchaîné. Je ne comprends pas, mais je pense que l'actualité Zanzembo est destinée à Wigaroloba. Mais na lobi un peu trop, mais na mon yopena ba papa ko, ba papa, ba maman zawana imoko, mais dominé par les papas. N'invité Gauthier stratégie ngo sala orchestre ya au trafic ka batu po ka ba joango bazana ba masto. Betande yemande binande. So moni Gauthier Sterling so mon muto apembene ba seke aza tête bien faite. Tu vois? C'est que bateau bazala à côté mais so ba tête bien faite. Déjà non, je dis pas ça. Na lobi pour nous poser nga. Question ya on a lobi bongo pour poser nga. Au mon arrête, au mon ira, on est jeune, mes patrons. À la place où tourner, c'est lui les patrons. C'est monsieur Christian, le manager Christian, c'est lui, les patrons. Hein? Donc, quel espace parce que quand tu boulais, quand vous avez pour moi place, il faut perdre mon bon il faut belé et ma coupe mais le lot donc jeune pena bazo tombo la pena makambu, tu vois. Donc jeune pena na banga moyo a belé na bibo fona sala vraiment loko sali pe loko donc tu vois on a préféré première mission en sala ngwa na gauche na ngai ezaba benga bras droit c'est lui le secrétaire général de mon bureau. Yakim pouya olia na gauche na ngai c'est notre petite sœur Eden, donc elle est là. Dans ce monde bateau pembe nanga c'est parce que ça maïele ça maïele quand tu beta na Francis Pancho maïele et ça maïele denga pe na beta kana le big manager ado Panzo mwana mfumukimba pisina na mikopa sek hein na lobiso petro malgo bombeli biso koyemba mais aujourd'hui l'actualité ça clip moko le destin donc yango to bila c'est Gaspard. Oui papa nanga bonjour. Mais est-ce que c'est au ndima pe ko simba bakisi ndenge batu misu basimila pe ba misene kisi on ndima pe ko lekisa bana. Oh, est-ce que succès à la rana kisi? C'est là pour répondre parce que CG ya tamudaboué. Biso to leksanan. To leksanan. Na question yanga ba réponse ya yo. Na sala 17 pas mbutalikasu. Donc je sais ce que je suis en train de dire. To leksa Jésus. Et on a CG continue là. Succès à exister, succès à de travail. Tango sali musala malamu nde ozui o babenga kalifu. Ezate ke o nakinde pa ya so na tanyo comme peut-être ba lobaga pourquoi tanyo comme nakinde quelque part pour que tout tombe là mouvement yangote musala nde. Mais yo mwana on est britannique, tu peux aussi te dire que non n'ake pas yaza mwana on est britannique te. Oni britannique toi ba voisin manager Chris ndeza mwana oni britannique ouais manager Chris pas ko sala pe que non CG Gaspard aza mwana ya banga moyo au moins batebe ba carrière mo beba c'est parce que ba wangana mabeli na bango ngai Gauthier Sterling na soutien bela parce que na ndimaka partout donc tu vois mwana banga moyo pire de mwana banga mo pesa micro c'est dani manager Chris ndé mwana oni britannique quoi ce que ba voisin ya mwana préfère ça ya ça azebete loko pas ba voisin donc c'est OK pesa micro parce que c'est que sur na ko kenempe droit au beat un responsable comme vous êtes dit que non pour le moment fona travailler kana Gauthier Sterling moto kuta zinda ine moto kuta betani kana mutalikazo abetani na werana jibe l'impulsion là hein qu'est-ce qui t'a poussé impulsion wana ya ko soutenir mwana ombalo Gauthier Sterling kasi savoir faire na et puis kolinga mabele na biso banga moyo yango na isalike nga nandima na soutenir parce que to bandi le lote bana na bande l'école ti non dengi mo ka comprendre asoso au tribalisme hein? Non tribalisme était
Ce qui olingi au sam. Ata Jésus pe azoki pe noko na été, ataki pe financier. Le vieux Koblo qui boule, hein, elle peut dire yo. Gauthier Sterling osana libanga na posa libanga na Gauthier Sterling donc le vieux Koblo qui boule na mboka ya Donald Trump na bike sek. Exact tribalisme était. Tribalisme était. Pour nous autres toucher côté où il s'est touché. Mais parce que na ebike mpangi na munu, yé mono ke salaka ngé. Ah batu wana leki selanga. Et leki dans la facilité. Bon ce qui a mona ce qui côté musu bako yamba été. Ami tege pampangi parce que mpangi ayebi passe na ina bisengo na ye. Yango wana lelo. Toujours ko évoluer. Ce que c'est que na ndingo moni la artiste na yo. Oui. À promettre. Non, ce qui n'a lobby qu'à promettre, c'est qu'il n'a qu'à aussi. Misala ndego lakisa, ngaite. Na lobby malon misala ndego lakisa ngaite. Ngana ye tozo travailler. Na butu pe au travail. Non, biso to travailler na moi. Non, cela veut dire na Jésus, na kat. Kasi butu pe on travailler. Na sens. Non, peut-être il y a ko lo bandé mususu. Makanisi na yé ko kindi parce que au monde des abos mission ça partout et zola na partout Vicky Neka Kininga donc na Montréal na mboka Canada ko lubape anowelo la oyamba ise ba sei ko na wana longa bataki c'est que baba ba signifier rabatwa na longoli manette pour comprendre que et dans longa qui c'était grand ganga donc naza maître de maître bien que Jésus le kinga ina obanga te nganga ya l'autre là ko luka opalier yo non nganga ya l'autre là est-ce que azana likofia munene akobamba maître Jésus azana ngote yepe azodiembela donc nganga ya l'autre là azodiembela na ye ake côté moko boye oh mutona Jésus mtasimbi malgré mam na ye mais Jésus c'est quoi ngai ako convaincre nga na rien ako bambanga pe le côté to ko kuta na ye ako comprendre que non ba to so na landi o pesa mabe to tika bango ba évoluer na ndenge na kwenda bana ndenge na bango grand poète nkolo awtala biso na michabe ntaba hypocrite oyo na butu bangendo bina mokili oyo. Ça c'est l'ambiance, comprenez-moi, c'est l'ambiance parce que notre musique on dit que Nzambe fallait tout dans le temps grâce et temps pena Moïse to wangani kama pa ifungam to dinipo ndima no to ba sainte mais to tambola na droiture. Donc surtout tu peux bien mutokimisa Gauthier na makambo Nzambe ndenge mona sœur Cindy frère Gauthier a commis lelo Gauthier Sterling peut-être ozoe baté mais nga dirigeant dans la chorale. Alors, dirige un peu Gauthier. Non. Tu es mané choral mogoté, mais nga na lobby. Je parle de moi, non? Je suis dirigeant. Na choral mogo songo pagala ya catholique. Maman passé azota la ngazuka. Maman passé. Tu comprends? Donc na kati ya bon pasteur na choral Saint-Charles Luanga. Ce qui OK au ten na palmarès ba oloake il y a un certain Gaspard Lopez Dimbi. Azana katsukuna do GT. Ouais, tu comprends que c'est qui peut aza penda moko ya kati ya ba na bureau ya yene ande cerveau monteur. Il est derrière moi, je le confirme. C'est cerveau monteur na biso. Na bité scopé sangana mikopa manager moi na moke. Léo na ebité le big manager Adopanz aujourd'hui. Papa Tikana manager oyakina do na bité le suna ozonga. Suna okendenge nini ha? Ya na ngoma tola te mena lo bandesko ya fara boye. Big manager. Yote ngasuna big manager. Papa Adopanzo mwana mfumuki bango les grands big manager yo na cheka manager Christian jeune que oza ba moyen na yo wana hein pour bato moyen baza non lelo pe ba lo baba osa elo roté mais on a moi moké wana ko zwaka mondimi ka ko soutenir kaka mission mo ba betane ni power rapa jibe et pas butalika sukaka omoni tango mutabimaka na TV tout le monde a na TV mais ça na base na place à hôtel ngana mona matete banga moyo na koloba banga moyo ezepananga Gauthier sona obenge bongo ngana obenga marchandise tomno bobenga sterling nini ngana obenga marchandise pona ebi do ye pena mbongo nanga
le temps nakoti makambo yo nayebi ke ye mbongo nanga do e produit nanga onga na oteka mpona zongo c'est que sacrifice pour ndima olekisa bon kande balobaka kisi et accompagnera oyo mutazaka nango pour ngana sportif mwana mateta solo. Ah, petit frère grand pete dingwe ve dingwe wana ve na biso merci na sepele c'est que Gauthier pas biloko e dingwe wana ve na biso Gauthier za nango te nazo biso bien so ngana za nango ezala malamu mpona tindika Gauthier mais Gauthier approuvanga nani nango en tout cas album te eloko te kaka nzembo wana moko nazo ebisa yo yo ki nzembo wana moko po ebimi nzembo wana uti likolo te ezaki na place mo bande ko travailler inazaki na ye à tout moment na yo kaka ye na bino moi mobali pardon yango na benge marchandise donc no cha nyonso anje Romeo Biz manager auti Angola babe auti nyonso to anje bana Angola pachi kuluku ikila donc ngana ebidi yake ano kaka na osepela ano kaka na osepela donc mais manager sikoyo bose comploter bosa la kaka koto nini Romeo Biz koto moamba no bana moamba est-ce que bike musique ezaka moamba te bon omoni na moamba soki na wekoloba moamba bayebi ki moamba eza district ya ba maître ya bakuluna bon peu importe mais toza bakuluna te siko na koloba no boye moamba eza une histoire ebeli et surtout matete parce qu'on a musique soto na bi natanga mbanga pasi te même je m'excuse ngana craindre loko moko boye na musique il y a ba les karma pas bazali moko wa bongo venanga que je salais en passant bango dia bakanga awilongo mabeti na ko ta awilongo na beta awilongo na beti na noté ngana otanga bantu babeta pena la rumba congolaise est-ce que Gauthier est-ce que s'impose na kati mo siko na olobano boye ngana confirmer yo kanga data lelo to yaka na chaîne na o ça comprendre na ipso lelo Gauthier ndenga zawana déjà lidusu na ezali au place na ezali na matete ça comprendre pour biso matete ratakati so na roloba bongo maram na roloba naza kwa simango biso matete ratakati merci beaucoup manager donc ça me copa matete rata na ngote mwamba ratakate pona kaka bango mutema na bango ve dingwe ti yoso okenda kuna mengana biso wana ve na biso tozakanda ko moko na ye wana ve na biso ngana za mwa bilaka koko matiki na Liverpool na mboka le koko matiki mwana songa nzila le magikala le ve songa nzila na France pa yebi ngana apena mwana ya descendant ya grand prêtre nkolo prophète Fumugimbango za pona na mwa bilaka quoi donc na apena mwa bilaka donc rien à voir na ve dingwe na Romeo réalisation sinalinga de akete comme na suka metoni to na to betana li sola destin moi un peu tout petit peu tu fais Romeo destin lelo concrétisation et ça les minzembo et bimi clip et ça n'a pas que la minute pour découvrir en open à Botest TV yo mokosko acteur ya film obini ni pona nzembo na toutefois le bon mettre fois mutsa boti mwana ata mwana ngama be akumsaka kitoko batal banda nde batala mwana za kitoko azaka bien bon ngamona boti mwana jamais ko banda okumisango dans sala ngo pona ngate so sa pona nganga ke studio ngo ndo yimona kata chambre do tana ine studio se gena pesinde bat ba yoka donc kita ba mélomane na bonne musique o ba yoka ngo nde bango nde bako pesa ba prestation na bango nde ba pesa après docteur qui a poids bisiki zaina Regina na mboka Canada amoni pe Gauthier avec toute humilité sincèrement so ba mission so baza loko la yo Congo na biso mbeleke musika pour tout monde ba lelo ba ivoirien ba jo musique na biso rythme ndombolo yo moto ba tout de suite avec ba polémique les Congolais l'ennemi des Congolais ya biso moko là vraiment moi j'apprécie votre humilité et votre sagesse aussi mais TV zatango lelo ekolo ko ebisa so ba melomane clip ebimi na ebi keza déjà eloni bako sala pour ba retrouver clip ango
to au promettre ba mélomane nini après on peut singa pe concept ba leader mais la musique congolaise. Eloko alibosono loba. Merci d'abord na opportunité nzamba salingana. Et puis merci na opportunité au Botes TV et Sali que bandeko monanga partout dans le monde. Et puis na remercier une grande personne. C'est mon manager général, c'est Blanqui Oredezo, le directeur du groupe Oredezo commercial. Na remercier puis na remercier bureau na nyonso par liste bima. Blanqui Oredezo. Elle périodiste à payer yo. Na destin base la destin à la plateforme surtout il y a téléchargement déjà je crois bureau donc CG bazo travailler na manager na nga ya Kishasa ba clip tadinga là pas na DMC Marquis passe bazo travailler juste pour un projet on a je crois si la semaine prochaine na ba téléchargement ils ont déjà et puis à part ça déjà la semaine prochaine si tout va bien ce dossier c'est marambo ya censure parce que tout le monde a ordre tout le monde a des ordres il faut respecter l'institution so si ça m'a censure je crois bah na la télévision tout ya République bah déjà bah clip one et puis na la radio tout bah pinzembo ça va na un peu que programme pas sec. Monsieur Bangba Bengapé, Bangba sollicité, mécène parce que vous avez besoin de ce gens-là. Ou parce que moi vraiment j'ai pris mon temps. Il y a en tout cas c'est formidable, c'est vraiment formidable. C'est que le mécanisme sur le plan communicationnel, où joindre bino. Peut-être un peu de production, surtout que tu as un moment de vacances, kermesse ses alliés par-ci, par-là, à peine un site la nature, tu as une production, il y a très important parce que tu as un docteur qui a poids, il est à soutenir le bateau, et surtout qu'il y a la musique vraiment, oyo, Sterling Azobeta. Excusez. Juste. Na deux mamero et senga ina pesa. Eza momentanément. Pesa biso oya WhatsApp wana po na big maman Florence Band bisige za l'époque la mingte ONG la care du famille Ezoya. Na big ya muso Gauthier moi production. Pesa pena o WhatsApp parce que omoni Lorenzo Kibanda pa ko ba peu na wali tanto elle peut na okwea. Hein? Mais tu as une unité normale. WhatsApp. Ok, ouais, WhatsApp. Et ça, juste plus 243 90 208 11 04. Na bandeli pour que écoute à malam. Plus 243 90 208 11 04. Voilà ce qui a côté peut-être à Kobenganga à Zwingate, mais ce qui à côté na WhatsApp, Malamoko, Tokuta nae, Tokuto se communiquer. Donc, je ne pas bien sur Facebook, peut-être aussi Facebook à bureau, Bako Komanini. J'ai la Facebook. Na linga iko kota makambo ya ba Facebook te mais comme na kota makambo de cela veut dire que na kopesa ngo mikolezo ya. OK, vous contactez vraiment c'est que na numéro on a PCP na plus 243 090 208 après 11 04 donc 0 plus 243 090 208 11 04. Oui, na pesi losako mingi na mama pasi kiautwa parce que yende azali mama ya bana do yende mutu oyo azosala ki tato yo azala na micho ya mibali na pesi na le grand manager Blanqui Oredezo bisigoza ebele no ngwana Francis na bosani yote talaka yo Panzo kitoko tro Kenya Zela ya zoya. Naipsaki oki na obanga te naza kwa sime makambonga na osala. Bon, so na rolo baka ki site yango yo espace eza kitoko la nature chez Chris BMM ngayo.
donc espace eza pour nabino ba manifestation nabino nyonso tout donc espace eza toza na rivière Njili toza na ba canaux rapide pour na ba clip nabino le roi ya fali eloko wana donc biso pe toza na ngoko tukoleka tamso wana et pour na contacter nga numéro nangeza 082 donc plus 243 082 57 11 945 eza numéro moko na salelaka na WhatsApp nyonso yango wana na Facebook ezaka Chris Bomeme wana ozwinga pona opesa mbote na bato mibale misato baleke bele na ko bomba te mais fona pesa bana nanga Mami Louete Rosie Ige Bourgeois DJ Eden donc nazana bana mo ebele ba travailleur nanga donc bana nanga sono bengo bana nanga c'est que baza bana basala kawa et on a robosa na teza Mami Ekanga Okende wana motema nanga mama na David Mboyo sono rolo babongo na suto oui mingi kezal kambolo bilana na nati city donc vedi ex tatem quoi ba vrai chéri ba vrai journée bi ke bozali bana njili azite mtavandi apele pena matete PDP na matete PDP na kisesu vedi donc njilo na katikati kwa ya mwasi donc na linga bino tobwa na tate mesa nga bien ba vie na ngai ba ser na nga ba petit na nga ba vie ba petit ba UPA wana oboza na posa ba kilelo donc kilelo vraiment eza na kati ya nati city donc chez ex tate bien lo ba keza trop na pesi ba dédicace na nga famille mpa que j'aime beaucoup mon papa mpa ki sikoza merci yo mto sala pour aider na mukilo mama na nga Marie donc mama na nga mwasa mwindu donc na pesi ba mbote bele place Kama nanga Rosine Kaniki, Mami, ma petite sœur nanga Stéphie, petit frère nanga Mardoché, donc Mardoché mbaki Eden ye quoi pas Vodi mbaki Miradi mbaki, Meshaki mbaki donc yana bino yo fi na kati mbala lela bino 3 tout cas boss nanga Christian Bo je t'aime ne loko sala biso pe plus valeur comme na tongo la na donc c'est bon. Bon na bandina na question sukolobi. Kopesa conseil na ba grand, ba master, ba leki et ça bien mais na muta ba bonne manière ako ya na devant caméra des points on peut ça de conseil sinon ako bunga moi nzela tu vois si Dieu donne le temps so to kutani tu vas artiste to kutana ka to solo la ka ce conseil ça entre nous les frères de PSA mais aller dire comme ça na caméra je peux pas le faire parce que ba manière ça benaka tamutu donc je peux pas le faire. Mais mingi on passé la fois passée émission Katanaka avant de full liste bima passé liste vraiment donc réalisateur en tout cas supporter au kata on sur de plein montage au kata de donc na bandina mbote beli na mon big manager Blanqui Oredezo motema ya maman Nancy Oredezo papa na Louange Kansi na Maëlys Oredezo na bosanité na Angola boss des boss 00100 matricule Oredezo na bosa inte maître Adolphe Ntimba na Angola debout ni tumbo te papa na Manuela mubali ya mama Lisi Kabuiku mokondi ya Bourges na bosa inte bo Vic Sita mokondi ya Clermont ya mama Idriss na bosa inte Diton Kiala Jika motema Irene Makamba na bosa inte Misha mokondi ya Metz Maman Chantal Benakava motema ya Papi Kanga il faut supporter nga liste parce que tara yango Louange Toto la gérante na bosante golf kizola dégâts matériels alors mi to pusanika moi mke na cette moni Jonas Pindi Jika Patou Mbemba et faux perso Doudou Koumeso et puis la moni fils arabe Mtsalambi wana yemoko mon manager alobaka le bureau de Blanqui Oredezo wana gauche ya mokonzi ya patron et puis na Chine na pesi Alliance Divine Business boss Roi Salomo Visual Candy na veso mbote na pesi Tadingala pambote mbambangu bobanga te si la noka mite na pesi président Foule Luki sur les Chinois noirs na saluer vie yango wana nono Mbenza wana degonanga moko Branda Mosipi maman sociale Natacha Salazaku fille du roi Jivette Nzuzi na Matadi Calamité na zoya wana pour na cadre ma solo Nicole Nzumba François Kalambay Gisèle Lunia Mbangu
toke na patron Celio Mpukuta. Hein? Donc on a d'abord il y a boulangerie Gaou Celio. Li papa na mboko on a salué Desaf Malonda Bat. On a ça gérant général. Donc on a salué puis on a salué Papi Navarre on a musika sans oublier ingénieur Diouf Mfulumbi. Na sanité Christian Camizelo l'architecte. Na sanité docteur Jean-Pierre Kambembo et puis ingénieur Nicolo Kala. Je te salue. Et puis tala oso na bosani eza moi bato so na bossa ba antu wali misanga na bosante papa Ado Panzu mfumu mwana Congo mwana mfumu Kimbangu donc na Issa ya ngwana et puis mon grand frère na Canada vient ngai ya kumbekimi et ambambangu na leki le playboy de Paris na Noé abeteringa li solo na yo na sentir on a senti et puis poto na ba sentir na ke o mpangi na yo Brice Kimpangi na bo santé Angel Muswahili Ndoi Gauthier Mascotte je te salue et puis mon grand frère propre ya JP Suisse qui quitte mon foi kulu na bo saniote ya ngwana et puis je salue Maurice Mpese na Bela et puis mon président Likasu je te salue encore et puis na bo sanité faito années awa ndeko nanga chanter wa to kumbane masolo Gloria Ndinga n'a pas qu'elle ozo gratelinga parce que c'est mon frère pas venant karma pas mais on a ndeko na to bande musique to bete musique chrétien ti na ne pas karma pas donc on a recouru toujours na bande nanga ba tchana no poids c'est un peu ça et puis na bossa na mutu moko Tania Kesielo maman na fleur ya yangwana donc c'est bon quoi. Nazelaki yo mokola rendez-vous oyaki na yo te ngana komaki kolela pela tondaki na mpasi oyebaka tananda kwa moswe tonga mpe kozangaka ye oyeba motakoka na mokili aza te blanki ye papa ye oyeba ye opase hata na ngai nalingaka yo na motema moko nga naloba yo napona yo Blanqui Oridezo. Merci. Au senti nzembo oyo babi ko cartonner à danger. Donc taka ba sek Gaspard ba koti ba kabongo donc moi je l'appelle toujours qu'un homme talakaka Omeobis Banansuka. Donc Nazar aussi parce que émission ya beauté musique ngamoko el periodiste Noël tanto mwana ya ado panzu mwana mfumo kimbangu donc il faut comprendre la tautologie wana bo supportango et ce qui Tenaroka te monsieur te pour monsieur Zelengi pour Gauthier non je n'ai jamais vu un artiste na humilité ya makasi bongo en tout cas j'ai vraiment une ébullition totale mais Papi Mukonde le playboy de Paris motema ya maman Nancy Boulou kanabi ke bébé Ayana aza déjà wana Gauthier pa bina pointe kala mingi te maman Royoka maman Nancy bina to solo la lisusu tosta seke libulu grand libulu wana staff à Paris nabi ke el periodista joua Roya et Inda tosta seke libulu Gustave Ndiamame yo yebi Togosola ndenge Togosola à Gustave Ndiamame donc il y a grand prêtre na qu'est-ce qu'on a aux États-Unis le plus sage papa Hubert Mwando maman Mokonzi maman Élisée Dissoué même pilou babi respect maman soko zala ki a ngaye nabi que le 24 région na OCP là maman donc maman Noël tanto el periodiste yo sala meno bula ya kitoko maman donc vous allez OCP là maman Denise Kumbu en Allemagne Gauthier yo benampangi na beto donc sans rancune tobi ke baroya yena na royal liboso na ngapo ngafona sana ba Romeo bis na ba Patience Kondolo na ba Randi Mangitu kwa na ba Julia Paloma donc Gauthier ya déjà beaucoup chai maboko maman Denise Kumbu apporte ndonga la bisiko zali Gauthier pazalaka chantre mageka ka changer mais il faut comprendre donc nazapena au CP là et mon président Jean-Claude Kande toujours de Caire el periodiste ayeyo Eric Tinu nous cointro émission yango ya liboso Noël tant babi Gauthier mayanjili yango donc Eric Tinu nous cointro
Donc nayebi ke wadi na pointe vieux Koblo qui boule. J'ai confiance vient de kato solo là. Nayebi ke naza kitoko. Noel tanto asime pena na mboka ya États-Unis et na kepe sape mbote bongo papa Celestin Ngwanda na Cincinnati na Isa Tantine Alba mama na Benedict Kage Cincinnati na Wao. Donc boza toyebi ke équipe en forme de konanga Francis Panzu. Jene babi rendez-vous na 2017. Tokomona na comprendre général donc moi na no sala ferita ba Congo yo no tanto LPOdiste moi na mayele et surtout sangani kaka na bato mayele donc kitoko makasi donc na chebino pena ba mbote Lorenzo Kibanda Babilom ya Odi Lorenzo Kibanda talakaka no tanto LPOdiste toko sepela makasi donc ceux qui bomona ke micho bo pesa vraiment merci. Tena aussi ça ça pour tena pesa so Monique Mukazi moi c'est kitoko babi idéologie ça beta na Noël tanto LPOdiste et PC lengi donc na leli mabe et ceux qui bo sepela ko lande mission oyo il faut boloba merci et pas ya Romeo bis yepena to zaine Denis Bouene donc équipe ezapenda complète et na yebi ke coordination si même pas na mon Noël tanto na Papa Ado Panzu le big manager moi en Amérique, moi en Foucault, à suivre.